Nakolonga kaka na tsaka elika epai ya tata Nzambe. Ya lobi na biso topona na Deutéronome yo poni nini batata na bamama. Kemba yikemba. Batata na bamama toyoki banzembo. Toyoki mokanda ya tata Nzambe. Alobi na biso alobi ete oyo akolukaka kobatela bomoi na ya kobungisa yango. Oyo akolukaka kobungisa bomoi na ye akozwa yango. Ye alobi na biso alobi ata bafili ngai ata batioli ngai nazali kokokisa kaka bilaka. Batata na ngai bamama na ngai elio na ngai tozali liwata. Balobi tozali bakimbangu pamba te tolandi papa simo kimbangu. Ata bafili yo ata batioli yo ozali lesekani. Alobi na kozonga nsima te na kokokisa na baoyo batindanga yango wana nde nazali kokokisa yango. Elio na ngai tozali liwata. Yo na ngai tozali kosalela mosala na ye ndenge nini. Na nzembo balobi na kosepela na nzela na nkolo kemba yikemba. Na kosepela na nzela na nkolo elio na ngai tata mama ntango tozali kolongwa na bandako tozali koya ndako ya Nzambe tokoyaka na esengo tokoyaka na mawa. Pamba te koyoka liloba ya tata Nzambe kosala misala ya Nzambe koyembela tata Nzambe na esika yango ezali kaka ya esengo. Pamba te na suka ndenge toyembi na nzembo ete na kozwa kaka elonga tokobikisama na esika oyo. Na esika oyo na koya kosambelaka tata Nzambe kolo Yesu Molimo Santo nde yango wana esika na kozwa kobikisama. Nde esika wana yango wana nde bomoi na ngai ya seko oyo tata David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yango wana batata na bamama na kati na bolingo na kati na mibeko mpe na kati na misala tobomba mpe tosalela yango komokolo suka tozwa lobiko na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Liboni. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est. Oh
ici le délégué papa secrétaire à continuer le programme de la famille. Kimbangizma oye. Kimbangizma oye. Kimbangizma oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Papa oye. Papa oye. Papa oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, nous sommes derrière. Saint-Denis, oyez. Saint-Denis, oyez. Saint-Denis, oyez. Oyez, oyez, oyez. Iloré, Yababa, Simon, Kamba, oyez. Kamba, oyez. Kamba, oyez. Oyez, oyez, oyez. Yérusalem, Yababa, Yikumbaba. Soki tozali na bandeko bauti na baparoise bazali kati na biso soki bakombo totangi te pamba te namoni liste mosusu te tosengi na bandeko banso batelemela biso tosengi elongo na bandeko nyonso ya ratelki bazali kati na biso botelemela biso topesa bino mbote Faki. Mbote na kombo ya tata mwana molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu. Merci tosengi na bapapa pe bamaman batambusi ya bamouvement elongo na bapapa pe bamaman kengi botelemela biso na lombango topesa bino mbote
kombo ya tata mwana pe tata molimo centre papa simoni mongangani na yo tomoni papa kisolobele papa dalungana papa dalungana kutimo kumalongo nzambe ya olimo nzambe ya mawa nazali mutu nase atanga kasi nazali mwana pe mosali na kati elanga na yo nazali dini te ya kobenga kombo ya bino banzambe pamba te bino bozali bolimo naza mutu olimisa mabe na ngai nyonso to papa na eleko na likosala fuka ya lingomba pour la suite du programme. Si vous avez osala na kati na ngai naloba kaka nasala oyo elongobani na miso ya bimisaka tole na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo centre tokosengelaka manso amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre ndenge elobi papa paster secrétaire paroissial ndenge ezali mokolo ya yeba mokolo ya tata nzambe mokolo ya esengo ya kimia ya fetwa vous avez la présence humaine ya mama na biso ekima mikolo emoni ete na esengo ya bana bamoni mama na esengo pamba te nzambe apesi biso bomoi kasi chaleur ezali te kimbangisme oye eyokaki te na nkamba yebiseleli kimbangisme oye kimbangisme oye 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 espoir du monde église universelle. Encore nous avons fait ça, nous avons fait Tata Simone qui m'a regardé oye. Tata Simone qui m'a regardé oye. Tata Simone qui m'a regardé oye. Bengi Papa Lambert, Marc Limon, directeur de la Raquel France, à Télémambo, Tokumisa, Yé de Pesayemote, la Rana, un titre, n'a eu compris. Faki. Humanisme, oye. Professeur Tata directeur ya Telki Mbote Sego na kombo misato ya kule na kombo ya Tata mwana Tata molimo centre tozali na lisengo mingi ndenge papa pasteur secrétaire paroissial ya autour de Bandiso tozali na présence ya papa inspecteur général Nixon en mission ya musala o Tata apprécié Tobengi ya telema promotion na Saint-Denis to ya mayo to pese mbota lokomo Tata inspecteur Saint-Denis oye Saint-Denis oye Saint-Denis oye Ilobe ya papa Simon Imanu Yangande Lelo soki tozali na paroisse ya Saint-Denis ezali natina misala nzambe na biso tata molimo mosantu asengi biso bana na ye na mboka ya Europe tozalaki na centenaire biso nyonso na nkamba na mois de mai tomonaki ndenge bavidange ya bafaux septique na mboka nkamba eza kosalama mutuka ezalaki kosala yango bloko ekufaki nde na bongo nzambe na biso tata molimo mosanto asengi na biso bana na ye ya Europe tosomba mutuka mosusu ya solo mutuka esemonanaki ezali kokute 29 000 euros tomonaki bafoto na bareseau sociaux mais posa ya papa ezalaki ya liboso mutuka wana ekoma na nkamba avant le 25 mai passé aussi tokomi lelo le 3 juin. Mais avant-hier a insisté dessus. Et de Sanza ou ya joint au côté, mutuka wana esengeli ekota na bateau. Po ete ekoma na mboka nkamba. Ya solo tozali kotambola. Kasi yango na kuba na maloba na ngai, papa mabanza nde papa pesaki ngai
tozala na ye ayebi mosala wana malamu na kosenga na papa babanza aya na lobango koloba pona nini papa azali kosenga biso bana na ye mutuka ya bloko ekende kosala assainissement ya ville sainte. Comment t'attends à mon sang? C'est Denis Oye. Bilobé à papa Oye. Poche à papa Oye. Merci papa conseil général. Ce qui conseil général a fait parce qu'il est mis en camp. Partout autour les cas, nous avons sensibilisé les la vidange, il y a un système archaïque, c'est le système à Kala, mais le lot de un camion. Alors, le camion a son dosui, ce que tu es conseiller a mis en haut et commis si malasanza mokunga fona landa pour la ndenge ba losala la mutu kawana eza multi-service, c'est-à-dire donc pomper ba faux septique pe et ko sukula ndanga nzambe akamba même la toiture nous avons assez à sukula monani azali na sema zo sukula toiture ndanga nzambe akamba. Donc les lois eza musala na biso tour na biso soki to sali malamu papa zali ko zela rapport na pourquoi ayoka musala nini kosala maawa na Saint-Denis na banza tokoyokisa Saint-Denis sonité bilombe ya papa ezali slogan ya pamba te soki ezali bongo lelo tokolakisa force na biso na nyonso ezali na biso na misala nyonso ezala automoni ya ndako na oyo ekatelo ya bloko tosala makasi lelo tobimisa oete mayimaza na biso posa tokoka kozwa solution na kombo ya tata mwana pe tata moni mosantu. Amen. Saint-Denis Oye. Oyamba exhortation na explication ya misala oyo ngai na sali lapsus. Papa Nixon azaka sous inspecteur T a comme conseiller général. Toyamba malobana exhortation na ye ya mission aye na Saint-Denis na kombo misatwamole na komba tata baninga topeta maboko mwana tata molimo sang. Merci. Tozali mokolo ya yenga ya isengo ya mingi koleka pamba te tozali na kati na ndako na biso toyambi mama na biso mama conseillère tokonoka lokola mvula te tokolobela kaka 2-3 minutes pona misala likambo nyonso soki kosali yango kofo kopesa yango mwa explication ye papa pasteur atie a projeté ndako mpona ntina nini batindelaki ngai yango ndako ezalaka ya ngai te eza ya biso banso bankolo ya ndako ya misala wana biso yeyo tovandi awa ngai nazali kaka boîte ya enregistrement lokola batindi nga mpe na tulu na nakamati nalakisi na bapatron oyo bazotonga ndako yango tala isika baninga awa baza na chantier niveau bango bakomi yango na toprojete yango. C'est vrai, peut-être le monde est clair monté. Baninga o bazali nango baninga ya commission. Eza na mobango na kata bilili. O alingi asenge atindi bino mutayi yango na ndenge ya kitoko. Tozali na présence de tout pour le bayango. Il y a maman na biso, maman conseillère, maman Marie. Na esengo nyonso sans plus tarder. Tolakisa esengo na kati ya motema oyo solo ya Nzambe. Maman akomi na kati ya bana na ye. À mon appétit, la commune à Katiabana, à Saint-Denis, mais au béni, maman conseillère, à Dénéma, pour du souvent à Saint-Denis, pour y amailler.
topesa maman conseillère mbote ya Isengo na kombo biso Karole na kombo ya tata mwana tata Molimo Sang de t'enchaîner directement comme Yemoko Azaliwana présente donc Telisa Yini Susu pour aller essayer de papa mon conseiller de papa Simon Kimbangu Kiangali. Papa Simon Kimbangu Kiangali na kombo biso Karole na kombo ya tata mwana tata Molimo Sang na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sang. Papa topesio merci mingi na bolingo aussi kolekisa biso na mokolo ya le 3 juin 2018. Ya solo papa na butu tozalaki na biso batu te na mawana yo otalisi biso mokolo ya lelo opesi biso souffle de vie moko moko kati na biso opesi makasi po tokomeli nesikoyo mingi toye ya solo na bapasi ya ndenge na ndenge bino bolobi nzoto maladi kosalaka te papa bokokisela biso na mawana bino ndenge basili koteya biso bopesa biso ya molimo
wana nde ezali lobiko na biso. Lelo topesanaki rendez-vous du donner et du recevoir. Na ntina ya misala bozali kotinda biso. Bolobi totonga nkamba ya Yerusalemu. Makambo nyonso ya solo papa ekangami kuna. Bolobi ete tozali na retard ya 10 ans. Nzambe na ngai tozali sebana. Bopesa biso makasi pe mapamboli po ete tokokisa oyo bino bozali kosenga biso. Tango ekoki Nzambe na ngai na bengi ozala kati na ngai oteya bana na yo oteya biso bonso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint-Denis oye. Saint-Denis oye. Saint-Denis oye. Bilombe ya papa Simon Imangu ya Gaye. Bilombe ya papa oye. Ya solo batata na ba maman ya liboso na toni nesengo na ndenge tokutani lisusu. Noël. Tozali nano na ferveur wana Noël. Eza boyete hein? Ya solo batata na ba maman toyoki matei. Papa mote ya sili kolesa biso. Ya solo balobi to luka bokonzi wa likolo. Batata na ba maman tosi tokoti na air ya ndenge mosusu. Moyen kozonga sima to reculer ezali te. Tozali kokende liboso pamba te Nzambe alingi kokokisa bilaka na ye. Me bilaka yango oyo ya malamu nde bato bamibongisi bango bato bakomona yango. Pasi pe ezali koya. Me balobi ezali ya kozwa te. Tango bazali kotinda biso tosala musala ya bato ndenge tokoyembaka nzembo na biso ya liboso. Musala ya Nzambe bakosalelaka yango na solo. Bakosalelaka yango na hypocrisie te. Mais na solo. Bible mobimba ba résumé yango na 3 mots. Bolingo, mibeko, pe misala. Et comment na biso ya solo le quoi récitation. Mais est-ce que na pratique tokotiaka yango? Batata na ba maman. Lelo oyo tomoni ete misala ezali ebele. Na matei tokokota mingi te po papa motei alesi biso mingi. Misala tozali kosala. Koyima yima yango nde retardaki processus ya bana Israël. Bazwaki pasi. Ndeko Moïse, Myriam, abelaki makasi Nzambe asilikaki na tina ya koyima yima. Ezalaki ndeko to akufa. Me Moïse asengaki na Nzambe aboma yete. Batata na ba maman. Ya solo pasi ezali. Mais soki bazali kosenga biso totonga ezali na tina. Nzambe alingi mapamboli yango ezala ya biso moko. Olie topesa bato batongela biso to basalela biso. Bilombe ya papa oye. Ya solo tango na moni ndenge ba projecter biso kamwa image oyo. Tata moko azalaki wana lobi tokomi lokola bana nkole. Pamba te siko misala evandi. Tala Belgique, to bengi yango petit pays mais asa l'exhibition un bon exemple. Bongo biso. To longola bana wana na kinkole. Lelo basengi biso 4500 pour na bloco. Tokokoka to tokokoka te. Tokokoka yango? Sepeka oye. Tokokoka? Lelo.
Ah, koloba na mosala. Apaki musale kosila te kosila te. Bazolobela wapi? Ba mama oye. Ba mama na bangela kabino te. Heureusement ba mama bazali bazo sala fierté. Ya papa pe ya lingomba eza boye te hein? Dirigeant oye. Pied gauche. Scout toujours. Croix-Rouge oye. Protocole oye. Na bossa ni banani. Ah, fona bossa na bango po batonga kapenza lisusu te. Yango bazali ko senga biso peto sala kana mabondeli makasi. To pesa maboko na papa Simon Kimbangu kiangani. Po mission na yepe eza très difficile, ezali facile te na bomutu. Heureusement que Nzambe botika kabana na yete. Bitumbe ezali makasi. Même kati na biso ndenge tozali awa eza boyete hein. Ezala na ba famille, ezala même na quartier, ezala esika misala batu mingi tozali kobundisama, mais ezali na tina. Voilà, to sala makasi parce que to pesa Nzambe nyongo te. Eza kote ya papa pasteur te, mais eza ya nani? Aïe aïe aïe. Ya biso te? Kasi wana boyokisi ngai soni. Bon, tant que tu musala, c'est vrai que dans le système sous-soumet, na senga ke loko moko tant que tu robanda ntsitsani toke ne libanda te. Na yebi mo yezali. Ndenge papa secrétaire alobaki, melama izonga po epekisa mite. Mingi tolete na tongo. Okeyi ole muke ozongi na kati toyokani hein mena ngana lingazuki nazo santinsani bino nyonso bozali na kati yangwana omeli mai zonga na kati to sala musala ya batu pamba tendenge na lobi 2018 to ezali pe mama na likambo yeba yeli biso ba surprise ya ndenge mususu. Ya papa kuluto selekaki, ya papa mfumo mbanza ba surprise na yeleki, ya mfumo longo ya likozela. To silisi boy na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Ça va noki makambo ça noki scoop noki après ba maman ko mama quand ba scoop ba aussi ça la croix rouge bino bo enchaîner.
mibale nde tozwi yango na Saint-Denis, $10 ya papa. Saint-Denis oye! Na biso bongo na kombo na tata mwana pe tata molimo santu. Amen.